Capage TV. Capage TV. Chose agité, bossé collier. T'es nalié. Ah. Nalié. What a penza. Et puis l'autre chose comme ça, n'a pas journaliste ba warion ba lié. Ah. Ba sepeli makasi, to soutenant stade moko, to tikbatika na ba mauvais souvenir. Ba congolais yo libéralo. Ba congolais ba kufa ba zwa pe côté. Si qu'on a minute ba zo soutenir stadium mutako kufa te, ba zwa na mbongo ba tena poche. Aboko makasi. Mais biso ba warion ba kabagate. Oh, soko lingo kufa na vie ya Congo, soutenir warion. Kala nga banana koma golo matama seme. Na koma go seka. Oh, tika boy. Tangu na isaka bino na za mwana Kabila le père bonima. Siko. Na bimisi fasi de. Biso bana papa ba yeba biso na mutu. Soko za mwana Kabila le père bimisi la biso mutu. Na tango akala to baneko meloko ba gisimbi. Mais lelo e koma mitu obasi bazo sepela na max. Oyebi lelo e koma pasi e po mobala moi ça linga mobala mutu muke tala na ba famille. To koma na valeur. Pourtant on zoya ba bokilo bazo mo déjà mutu omnene bazo banga. Na ba bofu babi et puis comment est-ce qu'on sala ke oyeli biso mbinga na kati ya famille. Par rapport à ya tête. Mais na tango akala to bana ko magizengi bazoba. Tala mutu munene azwaka te na classe bazobe na oti yo. Katini ngapo. Mama chala mwana tanga kufi. Batanga ki kombo na yote. Batanga ki pe kombo na ngai te. Ça. Baloba ki boye. Ba congolais bazui matanga. Et matanga yango ba précisa ki mutu akufeli eza mama Olive Lembeka Kabila akufeli. Yango wuti ko mona ces derniers temps na bwakeli bango pongi na parlement. Babe olalisi. Na lalisi bango. Pongi. Pe na se ya pongi. Rêve se ego kota bana na bango pe babimi. Tika boy. Wuti ko mona pomba te. Abimi photocopie ya mwana papa Molière. Tika boy. C'est-à-dire ngo mona ka ba pomba wana. Na ba yeshino lemba ba yana leki. Mon papa Molière a récupéré moi na epomba. Siko pongi ya bongo, bo utaki na kati ekobo. Et là lycée le misi bino bongo to likamunini. Est-ce que ba autorité c'est ça. Et sika bolobaka boyaka ko lobela biso. Nga banana bota mais si na zo salaire à $1000. $21,000 tala pongi ebele. Na ko comprendre que ba misi na misi ebele baza ba ndumbe hein. Alongolinga na clip pour que no chaka fi wana. Mais fille Ponzo tonne lemba. On s'allait clip. Mais tout le monde mobile en tout miki ya pembe. Tika iti. Amemanga tina nsele. Tika obino mutnanga. Nga na lobela yete. Mutnanga. Nga na lobela mwana mobile en tout miki ya pembe. Ngate ate. Kende kuna. Na lobela makambo batu misusu ya. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai et d'aller Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé opakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento mutu akoso te babiso ota pembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergique te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola
Nazo recommander bino ba gamme ya Rite Beauté vous en vraiment déçu. En tout cas vous là Rite Beauté ana ba produit malamu pona poso la bino o ezona pona ba kento surtout zo meta c'est botala aranga bomoy déjà ba kento ezate ba noir ezate ni cette na ya bosola likolo na tingani kana Rite Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Inoël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo ezape na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une esquisse cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozala kana bata mabe biloko ebunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bako zwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otie bonzambe kati na ngai
otindi ngai nakonza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Capage Télévision, merci. Bienvenue à Onyo Swalingara Biso, Soso Aleli, en tout cas, Cocorico et Salim sont vraiment bien annoncé déjà que na banda introduction, il y a émission na Biso. Merci à Onyo Swalingara Biso, vos supporters nga mingi, en tout cas, vos oyokas, et autres accepteurs qui n'ont pas bela changu, place bio eza bio na basoso bio, mamnyo so bio. Tu es Kolanda Dadi, bobi que Tolanda partout. Merci à Onyo so, va soutenir Biso, ba Enish Banza, en tout cas merci. Flair du jour, on a Dadi Mora Ebinenga Boaka Ngo Yunishi Banzi. La fleur du jour, femme intelligente. Yewana a contribué qui pendant ba ki te miliki ya. Na robeta c'était na kati. Silisa. Yunishi Banzi, la fleur du jour, femme intelligente. Boutique d'habillement Yunishi Banzi. Olingo Zoaria Instagram, Olingo Zoaria Monogram, Instagram, Western Union, TikTok. Kende na Yunishi Banzi la fleur du jour na Katia Belgique. Oko sala ba transfert pour na ba fête. Otala ki photo hein. Moi c'est et puis simple. Simplicité yango nde tozana ngo posa. To côté sa distraction. Tolingi to tondisi ba boto tcheli biso ba orgueil belete. Biso Yunishi Banzi la fleur du jour. To voter. To voter. Merci en tout cas na ba on se Rolanda biso le 25 tozali na repas d'amour Warzeline Okoto Bosani. Waxeline Okoto hein a bengsi biso le 25. Le 25 tozaki na eto bosa toliba ko na yebi Waxeline. Le 25 moi si moko pe parmi basa mitema malamu. Voilà, moi ça sunga kabatu moi ça kitoko Waxeline Okoto. Alobi nini ye Waxeline. Le 25 oyo to décembre bana ba toliana bana etiki. Oui. C'est que photo lia tongo ponga na okende stade de martyr ya Wata. Comme manga na distraction te. Ya solo. Ana lia tongo na vimbisi libo. Mama Waxeline Okoto. To yebi yo sa mama motema boboto. OK. Motema malamu motema ya bolingo. Otika bana bitike te. Surtout ça. Lokolo tchengo mokola Noël mokola fête olia na bana bitike to lia na tongo. Ah, pesa déjà biloko nyonso bana déjà kolamba le 24. Oh. Pour na tongo wana le 25 to chauffer kaka to lie mbangu na stade de martyr pour na kene ko soutenir Wata Goga ni moto na tembe. La poule gapo Wata soki na keite makama ko to yela kina to lobite. C'est ça to kuti mambo Wata kindo kite. Yo muto bani makama wa. Dadio za bolie. Chose agité bosse collier. Te na lié. Ah. Na lié. Wata penza. Et puis eloko zo kam sanga na ba journaliste ba warion ba lié. Ah. Ba sepeli makasi to soutenir stade moko to tikala na ba mauvais souvenir. Ba congolais yo libéralo. Ba congolais ba kufa ba zwa pe loko te. Siko na minute bazo soutenir stade muta ko kufa te, ba zwipe na mbongo ba tie na poche. Aidor azwi mbongo na ye na kimia. To fouti officiellement. On a ko soutenir le 25 ya Wata. Moi na oya salité lokola ngai Ken Piana. To foot o mona te kene na film na tala na film na film cache chanze. Bazui ba che cache ya Wata ya le 25 décembre ba na photo ya Wata. Ozo tala te. Tika boy. O ba che yango te na concert wana le kapo ba lia te. Maboko makasi. Maybe so ba wahyo ba kabagate. Oh, soko lingo kufa na vie ya Congo, soutenir Warion. Kala nga banana koma golwa matama seme. Na koma go seka. Oh, tika banana koma golwa esengo na esengo. Alexis Wecha lembongo, mwana o muselekete nyama kolia te pa liembo. Kasi mwana moko bakeni bazwaka boya nzoto mikyo ba aya ko finga ngai. Tangu bitumbe yaka makasi tangu na panzaka analyse batata bakima batini mwana moko muke muselekete nyama kolete na beteka deku tantan kao na ebisenga lobi mwana biloko nazolinga na loba pona yo nazobanga ba mama kapashi bazali pozo représenter ba mama ba Sylvie Bongo ndeko ya mukwa Bongo Félix Wazekwa za wana na mona kite na kosimba mwana otepo
nayoka motema pasi pona ba mama surtout soki na meki na ba mama oya mama waro mama ni mama initiative ah te soki bazalaki ata 10 mais bien balolenga ba mama Olive Lembe Kabila oyo babi kolele Mathilde Soussou maman ça reconnaissant nandimi yango lelo c'est ça azo reconnaître penza bato aza reconnaissant oui kana scène annonce po omoni oui nasilisa obanda nga déjà mabe omoni mama Kapashi te nzamba pambola mama oyo kokufa kaka mama tel muta uti ko bota nzambe okuba naza mutu nakuba makasi on a la brique oh na sali brique o coulé béton na coulé ba béton na ba chantier comme mekate na ebisaka yo tuna chura mboma le mbatable ko ebiso alobi te wana mukuwa moko mwana basokola na mukuwa mukomboso tango akokola po akoma makasi mwana kola lati milimo ya bitumba yeyo o pichu mwanza yembela ngai kasi na pesa pichu mwanza mbongo yembela ngai nandeni kasi yo kaka nzembo te mwana basokola na mukuwa mukomboso tango akokola akoma makasi mwana koli alati molimo ya bitumba wala ndeyo mama Kapashi na koso to moningani na tambolaka boy na tambolaka na nyonso na tambolaka na bitumba na nzoto o kimara te na kimaka po bango bayaka ebele ngana lobaka boye ebele me botele matocha 1 na 1 na peso elenge bitumba oyebisanga dadi bandela obundi kitoko mama nga esika nazobundo koloba te papa obunda wapi biso na bachangu na bakingasani ozomona ya suka nayebi ko beta libanga nayebi ko panza mulangi je suis parmi bancien kuluna babi kadogo pe nazala pe kadogo biso toza obimisi pena ne fasango kasi yango te tango tokendaka kitona na première promotion o le père abimisaka nayebisaka bino we tango nayebisaka bino naza mwana Kabila le père bondimaka sikoyo na bimisi fasi te biso bana papa bayebaka biso na mutu soko oza mwana Kabila le père bimisela biso mutu ozomona c'est-à-dire ba volontaire ya liboso tango Kabila le père aye a lancé na RTNC 1 tikaboy salaire $100 ezalaki pasi po yoka soda zozwa $100 so tango toyoki $100 biso nyonso tokotaki na sentiment papa ya sika basoda pe ya sika nga nazalaki promotion moko na Yorobo tikaboy mama tala ba photo akala omona photo na nga na Yorobo Kovo tenia JR na ba boot Yorobo ozomona c'est mon collègue bobeta ba tozama na ye bataillon moko masuwa na ngai Yorobo bobeta kalisa yo mona kati Yorobo tina teka ba wario akoka koloba na ngai te po nakobimisa na biloko ntango nazo forme na mosalaki militaire po wana babimisaka yango te soki nabimisi yango papa kasonga kotomboka obimisi biloko kati ba cuisine interne tozongela mama tokoti distraction voilà tango mama chala mwana kufi mutu yango mpe ya yo boule so de mutu quartier ya nini sikomoni mikoloni na kati Kovo boye yako mekanga bitumbo zwa 4 coups de tête kokoti okoti monima kokoti si bolita yibi kokoti oye komela yango yo jo mystique ozomona de fila fe na tindelo fila wapi fila mutasala théâtre pamba le somona mutu na ye aza mutu mabe mais ba jaro peut oser belé na Congo ka se belé mais na tango akala to baneko meloko ba gisimbi mais lelo e comme mitu obasi bazo sepela na maka oyebi lelo e comme pasi po mobala moi salinga mobala mutu muke tala na ba famille to koma na valeur pourtant ozoya ba bokilo bazo mo déjà mutu omnene bazo banga na ba bofu babi
Et puis comment est-ce qu'on ça là qui est oyeli biso mbinga na kati ya famille. Papa mutu. Par rapport à ya tête. Kibasa. Mais na tango akala to bana ko magizengi bazoba. Tala mutu munena zwaka te na classe bazobe na oti yo. La tinga pour. Toza grand fond na biso mwa na tombola batina matoyi. To le ningisi. Abwaki okuna. Te olobi penza en tout cas mitu minene comme un valeur. Oh. Natangelo est-ce que batamitu minene na mboko. Te. Autant pas maté. Ah te. Est-ce que Jean-Marc ça va pas ça mutu? Te yaza moi moyenne. Quand on a te, te t'en as pas Tracy. Te. Tala neti ba mitu ba champion chura mboma. Mitu minene ya bongo. Natai. Hôtel mutu ya nani ese mutu evimba mutu pe kola mutu ekola gate me mutu nda bota manga mutu munene me kola gate mutu kola mutu zo kola mutu zo kola après souki oui au moins mutu mettre ninja te mettre ninja na Belgique kosi ana poto na sepela ka pena mutu a 50 ba londo babaki kayo 50 ngana te ko bunda te parce que 50 aza musicien te 50 aza maître ya sécurité ya protection pour l'artiste. Toko ta 50 na ba guerre na bisoté. Po nazana ba maître ebele na mboko yo parce que ngana koli na vie soki ezalaki sport ya makofi ezalaki na mbongo bato bane ko gagner lango fi na mboka oyo oninga ko mona nga na ba bêtise ote na osalelo na mboka ba trouble ya ona zo ouais baka yake sera bêtise maman je suis ozo mona non non kangela président c'est-à-dire je suis un bon sportif tout na maître Chalako ozolanda otuni maître Gina na ko travailler makasi ngana bete mutuli kofi na libumu ba Grèce etikalinga ana c'est ça mutu a Grèce de nzoto mais Grèce bimie kanga na bolite c'est-à-dire maman Kapashi je suis un grand homme na mboka oyo ka para bitumba ne grand homme oh maman mobali foye ba go boga li confide place ko yela mo yeba ezate lelo menace c'est comment partout si ko ko zo menace c'était aux menace c'est tout zonga na makama maman yo pe yera ba sujet belé maman chala mwana tanga kufi batanga ki kombo na yote batanga ki pe kombo na ngai te balobaki boye ba congolais bazwi matanga et matanga yango ba précisaki mutu akufeli eza mama Olive Lembeka Kabila akufeli asaki pe na chip te balobi mama kufeli omoni to salaka boye Kapashi lelo soki nga na zate bakoloba Kapashi osali nini okufeli lelo soki yo zate bakoloba nga pesa ngo exemple te mi pesela ozali banga te maman Kapashi faut qu'on croire tout est possible toza balibanga te na pesi bino mbote na bandi na pesa na pesi bino mbote oso mi bandela ki kutu ba personne autorisation te bande ko bolimbisa ngai ndenge na bandi mbala moko sango pesa nga parole na bandi mbala moko epesi kitoko te bato balingaka biso balobi dadi ata mbote tokozwa te ba grande sœur ba grand frère ba yaya baleki na ngai ba mama na biso babotaka biso bolimbisa na pesi bino mbote pe na souhaité bino ba meilleure vie si ba bonne année nzamba sepeli ete tokota na bino mbula ya sika na kombo ya 2023 surtout ça na souhaité ba kobota malobi to pe lelo to pe ba nyonso mbotama na bango ezalaka na décembre na souhaité bango ba joyeux anniversaire na présenter ba condoléances na ba famille ya biso ya ba peuple congolais to mona kaka liwe ya mama Tchala mwana te c'est ça ya mama Tchala mwana po aza artiste po ayebana ki na média c'est ça ba yebani te ba yebani te baza plus de 100 kasi oyebana te kongola mukene ya mune na zalaka te na ba ewe bake na mbula dadi landa te yo za mwana muke obandaki nango te po na nini
Maman Kapashi. Na likambo etali nationalité. Donc mukolo émission ozobi c'est landa. Ngana ko katape émission to ça épété. O katakasi e bimanini ngana to comme une incompréhension. Et ce niveau incompréhension c'est peut-être niveau ngana yo. Te maman ça l'incompréhension na batu mususu. Na yo egolekate. Tika boy. Na ko ça l'incompréhension na yo na za vrai muto incompréhension. Même na ndako libala baba yanga yi. Mais na yo na ko ça l'incompréhension te. Na zala ki wapi? Atura koti ndembilinga. Ozolanda. Na ba ministre au monde na parlement. C'est ça. Au moni problème ça été Congo ça kana moi désordre moko to comprendre kangote. Pour to super chance ko tambola ba libana mboka. Nationalité ba sakana kana ngote. Lelo batu bazo sakana na nationalité po ya zo tambola na 4 GP 5 GP soka moni biso to tikele nzela. C'est ça. Yo na biso yo leki biso na ni. C'est ça. Oh, c'est comme ça mon compte impoli. Ozomona yango wuti ko mona ces derniers temps na gwakeli bango pongi na parlement. Babe olali. Na lalisi bango. Pongi. Pe na se ya pongi. Rêve c'est ego kota bana na bango pe babimi. Tika boy. Wuti ko mona pomba te. Abimi photocopie ya mwana papa Molière. Tika boy. C'est-à-dire ngo mona ka ba pomba wana. Na ba yeshino lemba lemba ba yana leki. Ko papa Molière a récupérer mwana na e pomba. Maman, tika boy. Omoni mboko ali to kenango. Siko pongi ya bongo. Bo utaki na kati ekobo. Et là lycée le misi bino bongo to likamunini. Est-ce que ba autorité? C'est ça. Et sika bolobaka, boyaka ko lobela biso. Nga banana bota mais sina zo salaire à $1000. $21,000 tala pongi ebele. Ozomona. Olale la bino pongi. Ndo mona ka maman Kapashi. Omoni même mutu aza ministre ya congolais na liboma ya congolais aleki liboma na neloko te. C'est ça. Biso nyonso toza nationalité moko. Congolais mukene ya munene azalaka te. Mutu nyonso aza congolais nationalité yango ndezo compter. C'est ça. Ndo moni na ba mboka batu nationalité basakana na ngo te. Ozana nationalité wana te otinda famille na mbongo te. OK. Okosala pe musala te. Oyo ka balobake azana mukanda te. Mais biloko ebele atozo bloquer nango. Ate to yaka bomona ka biso lokola bata malade mitu. Mais to yebi pe droit. To yebi pe ne makambo ezo tambola. Vraiment na présenter ba condoléances na nga bandeko. Nazana mbongo te. Surtout bato bakufi. Mais nazana pasi bandeko bakufi na mbula, bandeko bakufi na mai. C'est ça. Nyonso ba condition de vie ya pasi. Maman Kapashi. Mai ekotelanga na ndako. Yo yebi pena. Tout comme na koko kufa, nzamba sepela na abatela ngai. Si. Na lala Maman Kapashi. Mbula moko ebete ya makasi. Na fongoli misu na sutuka bona moni biloko pembe zo tambola na kati ya ndako. Na biloko moko ya rondre. Na fongola misu biebwe babase. Na ba bido zo tambola na kati. Mama komekate eza makambo ya solo. Ngai na vivra yango. Nzamene mutu azo permettre ko batela biso. Condition de vie ozo mona. Soko zui condition bien na vie na yo, loba na Nzambe merci. Amen. Soko zo vanda pe na ba quartier na ba commune bien loba na Nzambe merci. Vraiment. Bozo mona ka batu ba kufi moyebe loko esale comme ça bango na liwate. Moyebe loko esale mema bango na liwate. Vraiment. Batu bazo le la tongo midi pokwa misale ezate. Mutu azana musala bien te sa kola na condition bien. C'est ça, li pe comme 500 francs. Ozo mona. Biloko wana nyonso eza biloko peuple congolais faut avoir conscience. C'est ça. Biloko ebele nazo banga koloba po na nini? Nazo banga koloba po. Biso to saba makila libata. Olobi outrage. Zoye mukamante banyati. Banyati comme ozomona nde ba biloko mususu mo to telema to loba ezati. C'est ça. Ba congolais bazo kufa chaque jour. Ozomona et puis tant on ki ba congolais wana ba kufi lisu na ki passe ngabi to kolela nani to kotika nani. C'est ça. Ozolanda. C'est ça. Plus de 100 babimisi yango penza boy. Babandi kotanga na yoka ikutunga lobi Nzambe biso na changu nde to kufa rebele. Turo tanga batena liste na changu kaka mutu moko. Mutu moko amuta kufi. Mais ba communion kuna likolo batu ba kufi ba 15 ba 20 ba 30 et puis si vraiment passe makasi bande ko na ngai courage na yoki lisuna nzela e bukani na minute biloko kuna telemi kuna biloko kotoyo e kangami kotoyo ba na province ba Kongo mo ba ya koteka ne ba ya koteka awa ezate vraiment
bandeko na ngai eza pasi kongola lelaka na ye kaka kongola akufaka na ye kaka kongola abelaka kaka kene na bahôpital ozomona kongola azokufa kaka mpo na serenge ya pamba kongola azokufa mpo na makila talanga na koma donner na likamo na yebela mutu na makolo te bazobenda nga makila na age ya 10 ans na bana koma donner na age ya 10 ans na okosa mpo na gagner nini na okosa mpo na intérêt nini oza groupe ni ya makila nga naza o loko yebi baba mimi o so toboti mwana buka buke oya te mwana okosanti mwana nzoto mekanga iko eme ponda tunaki yo te dollar boss ozolulia kuna te ya eme décembre na bouger te naloba vérité ya eme bazobouger te eme ponda dollar boss pardon oyo eza bonne année po bato basaka so bayoki nga na bimaki na mama esili babloke te ese bongo te fa bafungola mama pie ndambu bino mpe bopesa ndambu bino bokosundola mama na likambo nini mama ni mama mama Olive Lembe Kabila merci mama ndenge namonaki epa ya mama Tchala mwana kolela o famille bande kolela wana soki ba raisonner Joski ki ya mukuta nenga wumeli bambe bazomona lokola mama Tchala mwana kosani ako wumela tangu mama ye solution eseni esili faut mona mukwa faut mona kulutu nanga waze kwa mukwa bongo Joski te nani Verkis Joski ye asa liwa ya kala na chengu na oya siga nani Verkisi ki ya mwangana na caporal Mulumba ya caporal nde pardon te ebe mama mezaka moko ta mama Tchala koko ta mama na ba dépense belebele te ebe mama ezaka moko omoni waze kwa koma ina susi makasi waze kwa mukwa bonga so raisonner Verkis na kundi ete Tchala mwana kei na comme na bibeme mibale c'est que bagolwa bagotakinga lisusu yemoko place yaki azomibanga mais tanga kute na mama na mukwa bongo na senti mukwa bongo asala interview na nesengo alobi te mama Olive aza mutu mosusu comment charger maman vraiment mama merci kaka ningo salaka pona ngai ozo sala pona bato bazana bomoi ozo sala pe pona bato batiki biso famille artistique nyonso ya ba musicien na présenter ba condoléances tata apambola biso ope makate so zuma malaria bangungi basusu ana pema biso boy na changu nzoto zaka makasi pona ni likaso ezo telenga na batakolia bazate likaso wana zo mona te te okoko tafuna ngona mundongo obakisi na mwa mungwa ememi banjini nyonso ponga na tongo avana lamuka bayebisanga balobi yaya yo za mutestome fo kobetaka mwa deboule no ya malili me babi yo po sala mo bakisa mokoro po la bampaka na trietaka mkongo bato baza na infection impuissance sexuelle babi c'est impuissant na trietaka na yebi matiti nyonso na vani na banganga changu nde mabela banganga ko ya chapeau ko soka wapi ona nzete na pese ko nazanganga na bilamba oyo ke cha chapeau ata yo moko lokate bito to mélange ba chrétien bazoka babite ata yo muto ndaye ko bebisa sko buzo makambo na biso azwi bonzambe bokoko papa simogi mbangu nyonso na kati na pesi sko bito sko moyo babilo kwani zaka nini tango ba retour ya kande tina ngana kino manke bato po bakisi nyonso pe na retour nango si yo zo salisa omoni basango yo ba musulman église alilala yanga moko église alilala te ya liloba ngana sana liloba liloba na kima ngo pona misuni te baba ya tika kwisi na matembele baratake eloko na kimela pe islam ngulu ya na sundola kapela nga église bocha condition te na makambo kolia ponga na lia ka nyonso même balobi o nyangulu soko kalinga ngo epesaka mikata loso to lia na ko kalinga na ko lia oui donc na kuno yoki somo mikileza mabe
l'église des Noirs. Église des Noirs, tout ça va. Tout ça, église n'a pas de sambela na debonom. Église de Mitakala. Ah, ok. Okota. C'est bon, ok, Lucas. L'église de Mitakala. Ah, Okota. Mais on a monnaie sorti. Na quelle église mais na zone comme Matie mais coup de na ya bana miki babo ya kaleson. Tika boy. Oh ninga za église de Mitakala bola ta kaleson te. Bango ba lobi mama na to ebisa yo bibomba bombo bombela kanga mukolo ko église de Mitakala. Yo na yo. Yo na yo. Na église de Mitakala. On s'est danger te. Ah, babo que la biso ko ba mai moko wana po. Mutala mukati. Po, excès de comona. Et puis ça sonne na kati. Papa yole pour ma soif. Mais na santa ki l'église en mikolo ba lekaki mingi. Po bango esi ba lemba. Ah. Où met la terre? Tengai l'église nyos na kendaka visite. Pona yeba ndenge ni ya kotake bango. Bo tata onda. Tata onda pe na sambela ko pakola putulu na nzoto. Ko sambela na sambela pe na église ba baba. Ya baba nde ko zo penza mo. Ya baba. Surtout na kovo ne ngana ngai ne longi. Yo penza na nzambala. Na otine lo ba photo na ngai ya kitona. Omuna. Tetina. Na otine ba photo na ngai kitona. Bon. Thème. Bon ça qui t'aime. Oui, na bon ça qui t'aime. Nani o leli singa kunzami na ba maquillage na ngai. Nani o to ki ko féliciter. Nani o peut-être ki ko féliciter te. Mais le quoi ils ba Noël ah to kota moi mabanga. Te. Salutation na batu basungi Wane koko zanga te. Ozomona même ba Mohamed Moleka, le seigneur de la ville Molonga ni ya Charité Moleka. Faut tous la reconnaître pas na bango. Makasi. Ba bundeli biso pe na ne oyo. Même Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Yepe tata pambola ye abundi pe makasi po na ngai. OK. Même ba ADG Eric Mwamba, agence de voyage Eric Travel Mobimba. Batou babeta qui devait loterie, ba sepela qui vraiment azapé parmi bateau photo félicité. OK. Clarisse Miyem bien. Clarisse Miyem Clarisse Miyem. Motema Ngilenga Ntebe. Motema Ngilenga Ntebe. Wana muteke Ngilenga Ntebe. Ye muteke te? Na ebite Miyem Mkongo tifona tuna no Konga Ntebe photo landela. Biso to landela katina mabala bato. Ya moko bien, atina bilamba mwana. Ya baina ne. Ya go kauka pe ça va. Te, ye na yeseke ka bilamba. OK. Eza ndenge yo lingela ki. Ngane na lingela. Nga pas question de bilamba mwana. Oye kauka. Mama Kapashi. Dadi. Nakozala mukuse na teme oyo pesi. Nani oyo bakoko féliciter. Nana mama église na biso yango yo. Biso église na biso yango. Oyebi combien de 1000 personnes bazotala biso na Kapashi TV? Ebele. Topé bazotala biso na lité ya kando officiel. Ebele. Okoma pe oboaka kuna. Ya. Oh mutu makasi. Faut qu'on na stratégie te. Maman. Biloko faut qu'on soit très prudent maman. Na miniature. Oh, maman Kapashi na wale. Siko yebi sangai. Musala open na ba rankine belé. Ba misusu ba boya to leka na ba chaîne na bango. Ba misusu pe to lekaka. Baba ndo yambo pe manzanzo wapi. Oropesa passage boeli nzanza daja zolela. Ah, no pesi la te. Te oui. Naza muto siniziti. Ba yebi singa kutu mikolo fona sela tumba ko makasi mena zo banga tumba ko koma couleur moko na ciment. Ogoya ko risquer boche ciment na zolo et créer les sous ba problème. Ngai siniziti nange ko sila na fufu. Loba. Natondi sami nesengo pour tout ça na décembre. Olongoli coloré ça bien. Nalongoli te ba yebi singa ba lobi so constater ba tebele ba tia tentiki ba bela mitu. Okosi. Nzambe. Okosi. Te jeune
soki umeli docteur moko moto ayebisi ngai ayebisi nga habilité ya keba de loko kebana mosaka wana oyo tie na mutu epuis mama nakosa oyo te mokolo batianga mosaka wana na Dubai nayoka mutu eswanga makasi esala lokola edite ebenanga misuni ya mitu etianga lokola tofina na mela dolarene ntango nakute na docteur wana ayebisi nga bimotei nakopekisa yo te mpo biso mpe tosepeli esali yo kitoko franchement na mama na bana na ndako ayebisi nga bi papa si esaki yo mabe te nga na santaki na komi biscotte mbala docteur ayebisi nga bi okoremarke mutu soki awumeli na mosaka akobela mutu yango bemission osali na mosaka wana mutu kobela nde mutu eshofisaki nga mutu makasi wana olingi olobaki bamisicien te wana yo ematisaki nga to ya bilobela yo olobaka kokotana na deli te mozosepela oza moto alikuta makasi eza lokola madame na nga na ndako biloko no nalinga kolia te me tambeka kaka yo boza ndenge moko botika biloko wana boza na assemblée makasi merci na maison Kitamsi Pablo Kitambala ye pas au solo là Pablo Kitambala na otika enenge nini bango baza ensemble na papi Bunzi papa français aux États-Unis kuno komona maître Patrick Mpiana mon ami privé mon ami personnel beta pe tourne aux États-Unis tokobeta ADG Ricky Mwamba lobi tokobeta mama pa lobaki tokobeta surtout pour na mama okito mata tokobeta na longoli sucia poto te ngai na permité awa to elinga lo yenge ya bangola na yo kendo bini sa fille wana ya matako te obi be kana ngabo ate na lati chemise ya fille wana lataki fille wana lataki ngo ya kola yo lati ngo ya yo mona place où c'est otala te naye comprendre que ba mission MC belé baza ba ndumbe alongoli nga na clip pour que no chaka fille wana mais fille pour nzoto ne lemba o sala clip mais tout na mwana mobalo nzoto mike ya pembe tika eti amemanga tina nsele tika obino mutunanga nga na olobela yete mutunanga nga na olobela mwana mobalo nzoto mike ya pembe ate kende kuna na lobela makambo batu misusu ye maintenant expliquer kata mo mukete ke na binaki pe na clip te siko clip rekiam alongoli yango likola faux auditeur na moko boye so pe auditeur yo pe na ebiso pe déjà que tika ye oyebisanga déjà bato na bazaka mabe makasi kosi na ça déjà que moi onishi moi ni boko moi qui cocotte moi kilo mais na savoir vivre dans les bien babeti ko mpia ka makasi na ngola ngo ya solo Nathalie non te aza podité mo ya ranking makasi podité so pe bon pona nga na mona longa podité sala ka orchestre na yemoko na siliki makasi tanga ye awa na stade ya nga lukela isu wata mpiaka yoko yaka mama ko boke na stade yoko lukani ce stade c'est ce que bat nyoso foba kenango oza podité vana na bureau vana na ndaku wakenda pa stade non nga zo kamwa ba patron balingi bureau te oza na société vana na bureau tika ba sécurité bango baende ko tala yo ya na stade ko ba ebisa ngani na tika likambo te eza be défaut c'est ça défaut il y a défaut maman Kapashi dadi félicitations c'est le pasteur Lité Akanda frappe na le frappe na retour un contre 100 mutakala na nkolo nommé et pas ya Marc Aouzi Goldberg ya YouTube yeyo c'est bien moi kitoko makasi confirmation que soko lukeli biso problème tant que ba Gaulois Trésor Congolo Vanda nani Prince na babengaka nani mususu wana nani à part Trésor Congolo mususu nani comme les aga nani Prince nani soki nani oya pembe wana ya kitoko wana lisusu nani mwana mobalo ya pembe nani oya ferete ya porte parole na ye wana nani toke Karalobaka
bango soki bamoni liboma moko alinga simba fere aye mo papa Hervé ah papa Hervé tokokutana tokote sala bomonana po comme suto na lobi na mo ah na ebiso papa Hervé tokomonana na ebiso bona yesi tokomona na omona yemo mais oui na omona yi yaza ne play omona ah fere muta play ah bon lien à faire mais ngam na banda orchestre wana ya Jésus de Nias oh que tout na oza mutu akala yango namona ye mobimisi bafoto no ya kala mais bafoto ngo pa kala oyoka mabanga te et pas faire bafoto na bino ya kala linzanza okosi bimisa yo ya vested o kangana mambote bimisa to cha somwe ah nga kala na ngana sika na nga ku ngala kenda ka likolo nga za kwa yo to utikala linzanza sika ndo bongi te tika na pesa mateya amoni okokite to éviter makambo akala salité nga ko bana misa makasi éviter mais luko mona pas pervers na komona ye Goldberg à YouTube un contre tous mutu a panza analyse si la succès et si là oui bah comment go foxer mais zali sous n'impact tu es à la gâté pour na ebisa république ya Congo mobimba so moni bato analyse ba fandi ba ni ba taquer mutu moko songolo pakala benganga na téléphone na ko yape na ko silisa bango ngala merci na wap ngapi na zalaka na analyse mais na moni analyse comme oui au pekisa ah maman oyo kaka so te yo nzamba pambola yo ba makambo ebelo pekisa ngai ngande opesa kanda na bima zoba je vous confirme na bima zoba oza pena mwasa mayele et puis ozala kana soko constater que loko moko mabe dedi tika otika te il faut yo mona tina ko ekobomisa nga kende pena prison nde na tiki mais ata na bimi prison nde na tika ti lelo na sana bango te loba pardon to cette émission na kolobela félicitations mukie maintenant ça peut trouble tala ROP ça trouble bilobela tellement les cas tout ça l'émission moko vague troublement ko continue na minute ona mboka on a ko papoler lango penza batu bien surtout l'église c'est bien moins un contre 100 un contre tous na ko bete batolo lengo na papoli ona nyati yo na kwesi yo okota to hôpital et balekauki bambi semnene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka faut la scolité na profil oko sale le côté papa chega le bien était balle de mati ezo ya kalate naza tout terrain mbele minu mibale papa chega benga na téléphone habilité ya abenga mkoni mwana batu na ngate ya ndoto na komisa ga bengaki mama kapashi mutu ya zambanda na yo tanga likamu na zoloba ato sali ya malamu akwa ko féliciter ete mutu oyo déjà misala ennemi na yo tobo misala be ennemi cause la félicitation est pas na yete esika bazobeta lisolo no ya malamu ye lokola misala ennemi aokanga munoko akoluka moko kati na bango to baokene na kwe moko ayebisa eke ngana yesaka nini esimbaka te je suis très intelligent plus que toi jamais par rapport à non, nazolobela makambo wana te nazolobela félicitation opesi termini te opesi termini félicitation yango sikoyo nazotalisa yo ba angle nini oyo bafélicitaka moto na kati ya félicitation ezolongwa mpona baguerre d'esprit félicitation ezangi place biso nyonso ya malamu ezosalama me nga nakomi kilo mpona kofélicite mama kapashi mama kapashi mpo akomi kilo mpona kofélicite ngai mpo toza na baproblème landa na mboka na biso Congo
mutu nyonso aza na mbongo ebele aza na batravailleur ebele tout autour na ye entre bango na bango batravailleur félicitations yaka difficilement ça bon poigne nzambe maela kitoko bopesanga mpona nini ko je suis très intelligent Maman Kapashi lelo batu bazoboma na makasi eza bato bazosala na ba société minene baba suki ba mandefu ba siko na ebite bato bakata ko suki bakata ko mandefu te bakataka badiminaka mandefu pe ezaka bizarre landa naza na posa Mama Kapashi omongani naza boye nzamba kelanga na motema moko ya kitoko omoni eza na bato mosusu na vie nayebi te adage wana ye na nga makila na nga na ye esimbaka te baza ebele yo mokolo makila yo mokonzi ya makila yo moto osala makila mama nzambe akeli biso fo koevite langage wana eza langage ya baidio eza langage ya baimbécile eza langage ya bamédiocre le français hein? Oui. Moi de moi je suis très très intelligent madame de moi. Madame de toi. Oui. Maman Kapashi. Ah nzambe. Sombanda nanga salelo ka malamu na féliciter ye. Muto to beba na ye so salelo ka bien na féliciter ye. Moi pas moi mapemba la moko. Bible ezoloba soki muninga zui sepela foko sepela kana lipambola baninga ba congolais bazana eloko wana trop na Congo eloko babengi félicitations et comme très difficile ezala coûter mais bano bazui diplôme na félicitaka bango penzate ndeni po naza na confiance à diplôme à Congo te oui bêtise eza makasi na diplôme wana oui et puis na yebisaka un vrai Congolais zote lelo omoni ba Congolais ba kozwa diplôme na 2023 na yokaka pasi moi na zui diplôme d'état ake kotia ba fufu ba poudre ba sepeli non pona ngai un vrai moboti soki mwana na ngai zui diplôme nga matanga ebandi na dépenser minga ko sala wapi oza mwana mukie ndeko na ngai oza mwana mukie ngai bana kasi na nga bazwa diplôme bayepa na nga noko somba poudre bakuti nga noko maye misu na matama na yokeli bana mawa okufa osali te ebele bazala na Congo te kasi te tie bonga yo so kolo komi koko te zwaka mpe mwa tan eza lelo na lobi te te bonga omoni biloko oyo naza na biloko ebele me namonaka yango eza prison na évite nakovanda na nani oyo akofélicite ngai nakolia na nani oyo akofélicite ngai Mama Kapashi bato tosunga memi na misala télévision oyo tozwa ba félicitations te to commande ba ranking ba pro to commande mutu na nga ya problème na ebisaka bato boye omoni bato yo tozape na ba félicitations ebele bouti na mutu na tanga pasi bokomi na bisengo soko moni mutu wana félicité yo wana ndeza original félicitation sala epananga oya sala ka pa na yo parce que lelo eza na bato ebele ndenge bato bakutana ke bokutani par exemple na compagnie moko boye mbongo ebele boyebani na kimukolo boyebani na kati ya musala bato wana ta bazo félicité yo eza pena na kilo makasi te koleka mutu ayebaka yo avant koleka mutu bobanda na ye na ntango ya pasi kobanda mutu bolekani na ntango ya minioko mpo bokoma oyo lelo bosani bokomi félicitations wana eza na kilo nango y a des félicitations et des félicitations
eza na makambo ebele basuka kaka na merci. Ah merci mon cher, tu as bien fait. Esili. Esili de ebele. Mais ça na batu musu foi bise vraiment mon frère. Félicitations. Siko yo beaucoup tani kana mutu lelo. Oyebisa félicitations par rapport à quoi? Ngai ni mutu na koyebisa yo ke boloba na ye félicitations, to boloba na ye félicitations te. Maman Kapache zala très prudent. Biso zomona eza na mutu moko ayinisanga tout autour ya 100 personnes. Ah oui. Siko yo bato baba nako féliciter ngai. Mayeba féliciter ngai lisusu ezate. Po moko kati na bango ngana ye simba gate a diaboliser batu nyonso. Eza bongo na Congo. Ngana zoteya. Ah eza mateya. Muteya banga mutite. Ozo comprendre. Po e koma ndenge ni so na zoteya wana zo bwakela ngai. Alobela ngana mateya na ye. Atanga kombo na ngai asambwisanga na mateya. Minute akotanga ba message mabe bandaka te e bandi. Ba audio be bandaka te e bandi. Nga basela nga livre na ba téléphone. Omona pena livre ba dessin. Nyonso. Na yango wana. En tout cas. Mo wei. Mo kufi. Asa na droit félicitations. Let's match là. Ah. Akufi mais faut qu'il y ait une félicitation. Papa oyo, tu vois qu'il est bien à quartier. Aboti bana na ye, abokoli bango na éducation ya bien. Na moi si tu tika ko mona place ba soinité na balabala. Ba bundité. Ah! Papa ya mutema malamu akei. Papa félicitations. Ndozo ka baso ba samolimo na epema na kimia. Mowe félicitations landiye. Nga ozomona batu ba félicitaka nga mingi. O batundisaka panye na nga na félicitations eza bana chango. Mais soki ezalaki mbongo eningaki esanga munene makasi. C'est ça. Côté mbongo baza kilo. Ba félicitations. Mais félicitations ebele. Et ça la ganga bien balobi ah lité ya kanda. Na chango tozalaka isu na joueur été. Ba joueur nyonso succès sani. Et si là. Ba musicien moko zalaka isu na succès azate. Na soki na nini bazate to tikalaka na yo. Siko ngana koma ko zwa nyonso. Na bale naza, na musique naza, na nyonso tina théâtre nazali pona ko défendre ka lokumu ya mabele. Landa na lobelasko félicitations moko ya bien pona chité. Ah, aucune dokité. Ah, bon ko vous venez mission boy. Landa énergie wa. Nazalaka pe na posa ba féliciter ngai. Ah. To féliciter maman Tchala mwana pona musala kitoko. Si. Musique ya kitoko abetaki. Ayemba ki elelisaki batu. Ayemba ki na ba qualité nyonso. Batu ba yoka ki pe ba sepelaki. Nde to féliciter maman na biso. To ko féliciter ba musicien ya mboka na biso Congo. O ba so beta kitoko. To ko féliciter ba politicien. O ba so sala musala kitoko. Ezala te politicien contre na parlement alali. Balala kana mbetu. Kolala na musala eza signe mabe. Ah. Oui. Tika boy. Soit aleki fufu elala. Soit asalaki misala makasi na butu nde memie na po na pongi. Kasi mutu nyonso ya mutema malamu ya Congo. O azosala makama malamu faut ko féliciter ye. Si. Ngai na féliciter batu nyonso. Mama Kapache. Daddy. Oyebi na vie batu baza mitema mabe bazali. Ebele. Batu baza mitema mabe bazali. Ah! Mais ko busa na pete. Eza pe na mibali. O bazo kanga kanda pe lokwa basi na mboko bazali. Soka akangi kanda, akangi penza kanda. Même na mbote yona ya buwu pia. Akangi litea. Ah.
nayoki pasi makasi. C'est ça. Tika to féliciter bandeko na biso. Lelo soki to tayi na YouTube to féliciter ka yo mama Kapa to bi Kapa chabundi T'as la place de là où tu as continuer ko bunda. Siko goga lobi fallait na paiement na bandi musala avant. Te ye goga koti sa masango na seka funa ndako. Na mboko ba pe misaka lisu mutu bongo te. Oh waleza. Goga za mutu na ngai. Waleza. Akolia wale. Waleza nini? Waleza bopemi. Mutu po pema malamu. Esengela za na bilei. Ngai ne kutu ne muna ko ebiso mama Kapa chipema. Bongo na ko pemi so mbongo na ko pesa ona zui wapi? Mama Kapash, nengo zaboye, mutako lo bateka pema. Tango mutazo luka pemi sayo, a préparer lo nini ko pemi sayo. C'est ça. Ndako zo mona ndako. Nzoto zo mona. Chaque jour faut le sango. C'est ça. Chaque jour faut sumba. Oui. O suba. Soko liete. O melima ite. O sumba to ko suba nengeni. Ndoko mona place batu balobaka mu pepe bimiye. Mu pepe bimaka mingi ba pauvre. Ah, isila ba ke bima batanzala. E bimaka maman. Dona isila boye bien. Kasi isila za collègue na politicien. Escroquerie. Bino na bino. Oui, na escroquerie pe na tembe. Na frappa ba te belé. Ozolanda. Mu pepe bimaka mingi bato basana nzala. Eloko ko li ezate $50 $100 na pochi ezate. Babangelenga zo 9 mois fanda na ndaku. Lukuta. Dajo mona na lobaka mama. Na ngengi Bago biso. Kamata. Mama Kapash. Daji. Nzambe sexa nga makasi na mboko yo. Soko ningo ebisa mutu paiement. Faut payer ba condition ba payemelaka. Oui, ba condition ko payemeleza nini? Faut payer ça y fond oya ko lela pendant 1 mois 2 mois ya ko paiement. C'est ça. Tala nga batu bazebisa nga daddy. Ozobuta malembe rapidité ngabite na rapidité comme yo tchede ça ya masangu na ndako ngai. Obakisi nini? Ozolanda. Vraiment en tout cas tata pambo. Tozana matanga. Tozotalelaka mama. C'est ça. Bonne année. Aïe aïe aïe. Yo pozotela mama. Bona mutu wa bisinga Kapashi yo po ya kaka wana olika mama benga yo na commentaire. Aya nini? Na kaka ko cheba commentaire pano pona nika mama benga nga. Bible zolo ba chaque chose à son temps. Et bon maman bato azana bango banana bango. C'est ça. Ezanzelo mutu nyoso fois le katin que maman a envie. Mutako kale tala. Pembeni ya mama Olive Lembe Kabila. Mutako kale mutu akalaka mutu azate. Atanga na yo esimba kate. Pa mama biso nyoso toza bana. Nazo biso vérité. Mutu tala ngaye bayebi singo mutu acha comme na liste ngabi nako beta na mutu acha comme na liste wana. Bosaka na ngaite. Nga mutu acha comme na liste za mama. Boningo bloqué na ngai. Babi kuna sokoza mutu. Mama mutu akosa yote. Babi mama change ba liste. Belvi ningo so mona ye wana nde babaka Belvi Kombo. Ngana Belvi to yeba ni wapi? Ngana Belvi to yeba ninga. Belvi acha Pierre Ndomba staki no changai. Tika boy. Belvi acha oya dikosio te nani vio nani? Nani yango susu. Oya mo dikosio yo muteye baka bapito musique. Basana mutu na bango pasa kwa somo na boy nani? Nani? Na groupe Simba. Basapi na mwa bilongi ya bien ya mabe. Na yoki pe décor ngaka lukisa ngaba poka décor ya ko tala na prison. Décor a ute ko beta biloko mona ngana yela ya mena cheka na nse. Bayaka. Ozomona. Basana ba ya lule, basana batu ebele oya ko tshana liste akena ngokuna. Oche komu na ngaite. Tala muta ko sayote. Ngane na vandi boy. Yo bika kapo na mama. Tala ngana soke zaki mama te. Kufa. Te tika ngana mama na ngana ko boma mutu pona mama Olive. Ozolanda. Ovondi boné kingasa nozo tela ba patron ba tonga ba immeuble bazo kipe yote. Moyo kapel le koti mutu ke ko zo tina ndaku. Aimé mama lobi lelo ko liana na Dubai ngalobi te. O azamwa na Nzambe. Azubana banzambe. C'est-à-dire, il y a celle qui a les canaux dans la Bible. Mephibosheth, ba comédien. Star Mephibosheth. Succès Mephibosheth, succès belle. Maman, Mephibosheth. chose à la succès. Ngai. Ngana Congo. Maman Zolangwa, wale bossa ni ngai. Wale bossa. Na yeba ni makasi nengo moninga na zawa. Obi ke riti me na mutu ebeba Oh. Ba super ndo ya kombo riti ba pesi.
sakana ngai ya wata donc yo moko mi plaça mama nazali okito mata nazali kolo makasi na lekine munoko soupe na succès na take sikobi na bebise mission na osiko biloko lingaka te na lobango a siko oh mama esi munoko soupe ça na vous na ebi pété mama komekate lité akanda mutakana na nkolo un côté tous muto panza analyse komekate na zana simbi Congo na tala ne na zabe kombo na nga kaka ndeke na liboso vie tikala sima mukolo vina nge okoka na kombo dega chango yo junior le malema okota li susté ba pour ngo postuler na ko postuler mais nazo sala pe contre campagne ya nani susu ya bato bakoya ko postuler na chango tika biloko nzambe mama na ngai masase ko beta basale lo te eloko te bo vota ba lo fesha ya tozo voter bato tolalaka na biso te ayebi passe na biso te aye apesi ba mama bilango ba Congo bo voter ngai na ba rasoir non na ba rosoir yani rosoir arrosoir batama ele baza tout autour na ngai ya roto bibi so na bi ya sike bibi tondeni nga za na chaka français na moi trouble tata pambola biso mama kapashi joyeux Noël bonne fête nga dana ba couleur Père Noël c'est ça na ebité Noël soki na ofete la Noël on écoute biso na Kolosi de na Kolosi tout écoute biso na Wale c'est toko bima toko zana okoto Waxeline tozana Waxeline okoto merci na mama ni mama Olivier Kabila mama aponanga ina maladi nanga mutu makasi andim mama kapashi to koma na Dubai mama lobi bana nanga santé na bino za malamu te ba memi biso na hôpital moko munene na Dubai ba tester biso ba malade obimisa mama ningisi mutabi ba lobi ema robonga lisusu de to supporter kaka bon ça dit mama moko pena lobi ba docteur à Dubai ba lobby bon supporter ye bongo maman lobby ça dit ba docteur à Dubai ba to ba tonga Dubai ba lobby maman top qui c'est mon anaki maman nani maman Gabriel qui c'est compliqué qui mais souka na poye baza tumba souka na ngope qui c'est nini e monani babi po aza mwasi yango e monani maladi oya za nango ya nga pe na za nango mais na mwasi koko longa mais na mwana mobali ba ebisi mama qui c'est zate mobali akufaka nango nde sala ki mama pasi mama lobi aimé biloko muso loba pona ngai na yebaka moyena cho na prison ezate et pour ngapi na loba mabe makasi pona mama oyo tika bo mama oliva za mutema munene obete bandika ibonga na mboko na fingi mutu nyoso te et c'est mon oko zo mona ngai zaka pona fufu to pona babizi et ça musa pe bato ebelete mais mama tala wana te alobi aza mwana mwana oboti osumbeli na loboko kobwaka ye ndo monaka bato mosusu batiaka nga na prison mama alobi te na bao batie ye na ye bazaka maladi moko mpo ngani naza boye na Congo soki otianga na prison namoni osalaire te kasi te nazolela mpo eza place na ngai te bimisanonga kaka mpo odepanse mingi mbongo okokoloba liteya ozoluka nini mpo ngai namona bapatron nalobeli ye abengi ngai na telefone alo liteya yekuta lobi nzala te liteya natindi 3 saki moko aloso wana na mwa enveloppe bapesa yo ezoya wana na ndako mbala moko ngape mokonzi limbisa ngai papa na yebaki te ke na zona ozomona c'est na yo mokomi ko senga ba sadi akomi singai ese lokwa mwana diembeli na mutuka nga turo na ko diembela na pina avion natala pe DGM ozomona odiembela diru nako diembela mama oyo adiembeli te tali ye
ozomona makapage c'est ça la vie tosilisa wana. Merci Daddy, na ce qui m'a caché ça nous a vraiment plaisir. Merci d'en soutenir Nana Zemi, Nana Boye, merci na Ritz Beauté. Ah Ritz Beauté ça va. Na humanité monte ba posoa na comme le roi yo. Mais moi si ya moi si siko. Ils a rapena kake. Maman ni mbala mo rapide. Nga siko ezaka neni so na olinga moi si. Moi ça ko boya po elongeza mabe. Mais est-ce que logo ekangeza nina webisa ye to sola na WhatsApp. Pas na chaîne maman profil na tia maman Olive. Auto kangana mama. Te mama tiebi sur na trafic eh. Ah na boyo lingate. Te na boyo ko lingate ngomona ka oh mutaba mama. Ateli pe longi muto kabila le père. Ah ya wana chaka mingi. On a commandé na batu. Ah, on a ça. C'est-à-dire maman na consulté biso babilongi pour moi ça sika lingwe ça problème hein. C'est ça. Libala appelle le kana TV mutu nyonso amona. Ah, pour ça problème. Siko yo kosa problème, siko tango zo linga faut sentir que ah le quoi ça mona ba maman ta bala za na mbongo ebele. Ah, bala wana. Na siko wana. Ah, parce que na influence. Oui. Ndesiko omona na meme na garage mo ba bongsa ba range. Na range kuna te menabi. Na bengi ba mécanicien yaka. Pour ba mécanicien na sina laisser bango moi $10. Ah, parce que danger. Ah. Si au monte na tamona mama la bino makolo. Sakara basi au monte na tamona mama la bino makolo. Ti siko mutu ke site. Bo tanga wapi. Mais kuna ta range. Exact. Toke na ko pema. Toke na ko pema. So aussi si yango ya ola nisela ngai. Na komika muke te. Aboyiko ya mangai. Na okangisa mécanicien. Muni wana yepe papa tika. On ne connaît pas le cancer pour nani. Baso bonne na ngana likambo eze ya ngai. Na ebisi yo kombwa mama to sentele batu na kinchuka. Okoka na kinchuka na coin. Ba pesa mwana moko kombo ya Olive. Pona nini? Po madame wana mko na lingaka ye na chaka elonga mama na profit. Bosara na ba film. Wana ngape kuna nazo baka mama ko ya kotala bino. Mama ko ya. Okito mata Olive ko ya. Na koma mama. Mais bato basali la ngobati batika. Ezalité ya pona entourage. Eza partout. Même bato bazo sala pembe na ba bed à chou. Ba comment ko sadi bazo senti na kombo ya kovo ya bed à chou. Soit il n'a trafiqué pas à tes profils à Naebisa yo. OK. Au monde ba musicien, oya ba fere, oya ba fali, ya ba wera. Tango ba voyageaka. Ba wele la ko kanga ba photo na ba patou na ba poani. Poatia na profil. Zwa lokola mwana nani? Nani? Eliaki. Ayibanite. Mais ce qui dit nous Eliaki. Wala mutnanga, tika. Sikoyo azwaka photo ka ninga linga mwasi. Azwaka photo na yeba kanga na fali a chepo. Ko si wala ndoko na. Alinga na facilité. Ndoko na etika. Te kasi noko na yete. Aza na complexe fali na ndé. Te complexe ezali. Te. Ezali. Te. Ezali. Même ngai na zoka na tikeli yoka piste. Oyiba ndeko na. Troisième yangai. Bago bisu. Pona lelo. Tosukia. Oui. Et Keyo. Capage TV. Capage TV.